dès dans cette émission après eux. Voilà. Dans l'émission après eux, je me suis dit, il y a ma famille, ma proche, si mes parents, il y a mes parents proches, il y a mes biso. Alors il s'est fait que je me suis lancée et pas ma veuve. Je me suis lancée et pas ma veuve. Il y a papa na biso. Mais je dirais vraiment quoi qu'il va papa na biso parce que pas nanga voir batouana nyonso baza vraiment bakoko nanga. Po ba président nanga ba benga bon ba papa. C'est-à-dire que baza bakoko nanga. Alors on a s'est lancé et pas na bango comme pengai na ba œuvre nanga na salaka naza engagé avec les orphelins na salaka na kina kutala ba orphelins na kina kutala ba veuve. Alors na bana qui pas ba veuve. Il s'est fait que l'émission après eux, alors pendant que je fais l'émission après eux, le numéro de l'état n'a pas veuve, nous avons Asungaki, veuve n'a biso, l'émission après eux, qui quand même je remercie d'ailleurs maman Mélanie Paco. Maman Mélanie Paco, que je remercie vraiment parce que qui émission après eux en tout cas qui passe étant veuve aussi à l'OBT il faut nous soulever veuve peut-être après le mari ils ont la réalité nous soutenons les gens comme sous veuve na famille peut-être il pas le batika bango peut-être dans la société na misala oyo veuve volontaire pour ça là bon je ne sais pas trop parce que je suis pas veuve d'ailleurs alors maman Mélanie Paco Atani qui quand même n'a pas veuve mais c'est pensa merci parce que atala émission à l'hôpital dans kanisa pas veuve je pense que le progrès que ça dit si les vélo les amis concernant l'histoire il y a maman Mélanie continuons à comprendre de quoi Tosarani peut-être pour nous. Mes chers, je ne suis pas là pour me défendre, je ne suis pas là pour me justifier, mais juste pour éclaircir ma camoufle et vous relater peut-être comment est-ce que ça s'est passé. Ma camoufle est avec maman Mélanie. La salle émission après eux. L'émission après eux, ils ont les cas. Et comment qu'il y a mois d'octobre, je crois, nous avons eu contact avec maman Mélanie. Tellement que nous avons un appel ébélé, tellement que nous avons un contact ébélé, et je ne sais pas ce qui m'a fait les négligences, ce qui vraiment les négligences pour l'Imbissanga. Des fois, ils ont un numéro, j'enregistre pas. Parce que ça, nous sommes au Bénayo, où elles ont les souris. Nous sommes peut-être la minute où on a qui touché, mais il y a besoin de souris et après, avec les souris. Il y a une maman Mélanie qui m'a appelé. Ah, il y a ici dans le coquette, moi je suis veuve. Aza veuve, j'ai 54 ans. Naza n'a pas de 9. Naza n'a pas de 9, on va dire à Tikanga en tout cas. Na lundi ba numéro ya ba veuve nyonso et ça dit que na yo qui passe comment est-ce que comment na bande ko na ba veuve ndenge bazo vivre sur façon qui na communiquer la bango en tout cas na ça la million mais ça bango que je vais faire un geste réponse na comme toujours la bien maman on va essayer bande ko nzambe ko pas parce que on dit que ça va les des enfants là et le mari des veuves. Yo comme étant veuve, si on continue à développer du malheur, la rosée, on est yo pour contrôler sa bannière. Tant pis. Papa aux amateurs vont bêter le mari. Alors, la si contact na maman Mélanie a benga qui m'a dit. On a continué ma kambunanga, et pour ça là que, dans mois de novembre, on a eu besoin appel. Il y a Belinda Kandi. Bellevue. On a vu l'appellation de ma Bellevue. Bellevue me dira le climat pour les gens à un moment où il a fallu que vous poli déjà et comment maman a dit que à côté 7 à côté 2 cartons il y a l'idée.
si belle. En tout cas, on a discuté parce qu'après ça, il y a eu l'émission sur la salle qui a eu d'autres mamans qui soutenues parce que perdant qui va fille na bango ba artiste. Il y a eu on a contacté alors selon les aider bango na sali œuvre alors nazo ibananga ils soutiennent même si ils avaient na bato belé oyo ba contacter là en tout cas je m'en rappelle plus. Sauf que la dame a dit, comme yo aux matin à appel, pour récupérer ma colis. J'ai dit à la dame non, au moins il y a ça, qui n'a coquette, na coquette, et ça, en tant que na coquette, dans la coquette, c'est ma soeur, après eux, émission naïe, faut travailler ma mission. Alors, c'est fait que moi, le non. Kandi, non, la dame doit me contacter. Après, maman Mélanie va dire maman, maman Mélanie a béni la il y a eu assez que maman Mélanie a béni ma lissous, a fait lissous. Elle s'est coquette, qui faire fin novembre. En tout cas, pour être vraiment franche, j'avais vraiment pas de temps, à part vous avez vraiment n'a pas de temps, je me disais et puis tellement que alors il n'a pas de la part de maman Mélanie. Non, comment on a envie de la part de maman Mélanie. Du coup, on avait un mois kilo et tellement que j'étais trop occupée. On a dit ma camonanga, on a quitté ma camonanga et tout. Kilo, on a rosé ma carton, maman Mélanie a bien qui me souvient. Ok, t'as ce qui est pour le cas, de l'autre côté. Et on sait là que, bébé, bon, maman, problème est ça, comme on l'a vu, tu confirmes que ça et que ça musique, ngaïna kende, na zouango, na ila nango. Bellevue a disposé voiture naïe, a disposé chauffeur naïe qui a vu Biloko, na Biloko Ti, na bureau à Bellevue TV. Il y aura Bellevue qui va m'appeler pour me dire que ma photo Biloko est promis. Ah, Bellevue, c'est vrai, car présent qui est. D'accord. Les cartes pour Biloko. Na l'équipe, na pas Bellevue, na bureau. Il a fallu dans Biloko. Petit deux cartons. Carton encore, pas promis. Pour le veuve et les orphelins. J'ai entre parenthèses commis colis pour le veuve des artistes. Carton pas commis pour tous. Dans mon carton. Ah, c'est ça, c'est vrai. Et puis, ici, ok, d'accord, dans ce cas, tout ça, la dignité de madame, mais c'est pas beaucoup de numéro, mais là. Allô, maman. Ah, maman Mélanie, c'est coquette. Ah, maman Mélanie. Na évité, mais na appel, mais na évité ce qu'on numéro, na eu pour enregistrer ma numéro. Et au sein de cœur, na évité, maman, on a un carton awa. Et ça, deux, mon corps pour tous, mon corps pour les veuves et les orphelins. Le bâti entre parenthèses, ma lobby, veuve comédien. Avec si la lobby, oui. Entre parenthèses, veuve comédien, ils allaient juste pour la veuve dans les cartons. Coquette, panza carton. Coquette, panza carton. Coquette, panza carton. Dans mon panza carton, on coûte à biloko en vrac. Na sachet na kangi pour le veuve. Et ça na ba combo na bango. Ce que moni ba komi papa mundweri, et ça pour na moisia mundweri. Ce que moni ba komi pululu, et ça pour na moisia pululu. Ce que moni OK, alors biswa mo tchako mupati. Oyo etikali en vrac, tale loko eza na kati oponi. Oyo c'est délicieux aux huiles. Le reste kene kopé ça va orphelin ou Oyo etikali na carton en vrac Pona. Oyo c'est délicieux aux huiles. Le reste pesa ba orphelin mususu na ba veuve mususu. Je me suis dit maman est tombée bien parce que mala kenda ba kota la ba orphelin na ba veuve na. Alors le 31 décembre, nous avons un rendez-vous dans Félina, on a un membre
pour la boutique à biloko ah ça tombe bien. Chaque colis fait ça veuve na veuve colis c'est non congolais. OK maman c'est bon. Mais na kati ya carton na yope Belvi soka ko sepela ko ya ko zeloko aye azui. Na carton mususu wana na tie pour tous les artistes nyonso a ko sepela aye azui eloko. Le nom n'était pas cité et pas là. Alors je me suis dit, ok, maman, problème est ça, pour ça la ligne au lobby. Il s'est fait que maman Mélanie n'a plus carton, n'a qu'un carton. Tant que maman Mélanie se solonne, il maman carton, la bureau, m'a dit, maman, n'a filmé carton quand même. N'a filmé carton et tout. Non, 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 il n'y a pas de problème, ma fille, il faut filmer carton. M'a dit, ok, d'accord, problème est ça. Maman, tant que dans son caboula, je peux filmer. Dans mon photo et toi, pas problème, mais ça va monter coquette, c'est bon, le reste est ça là. Ok, merci maman, merci beaucoup. Ici, dans un carton, vous signalant d'ailleurs que après eux et sa émission Oyo, je me suis dit que Tanga comme étant moine, Oyo n'a richissime peut-être, Oyo n'a pas belleté, mais comme étant moine. Moi qui est dans na wiko ke de kolia na ba maman ou ba papa na nga batika. Alors tant que nous avons cette émission après eux na lukara kozala na moi quelque chose na wiko servir ba maman na nga comme passage et puis na musala na nga na sa na ba veuve na ba orphelin na wiko servir ba maman na nga veuve. Alors la suite ba carton na bandi na bandi ko séparer biloko ensuite chaque colis il y a chaque veuve na tie à part comme maman lobaki na zui bilamba na kati ya bilamba en vrac et ça dit que na sepeli na et sepeli ce qui n'a parmi bilamba on a monaki na moni une robe rouge une robe chemise et à rouge j'ai vu aussi une robe chemise net au bengango orange et ça marqué VL Valentine. Non, c'est pas du Valentino, mais ça VL. La commis Very Love, je crois, Very Love, un truc du genre. La commis à mon bongo, alors on a dit, le commis balenga encore c'est Belanango, on a mis sous nama parmi tant d'autres et ça qui voit. Na suis yango. Après les amusala nanga, je peux pas mélanger musala nanga nanda na bandi. Na bandi carton nanda parce que bandi carton na kassavu. Avec maman na bandi carton na travailler en tout cas na longoli biloko ya ba maman nyonso. Bilamba ko etikali maman na bilamba franco et en vrai ko le na manya pona na poni na moni robe moko robe chemise moko orange na robe moko rouge en tout cas biloko na poni ya bwana. Mais que parmi biso il y a tant d'autres qui sont des artistes. Les lots en fait la babeki ah 5 kg moins ça awa 10 kg moins ça awa ou tant que bas dès que tu as besoin de offrir yo cadeau en tout cas au niveau là que ça mon pour que cadeau on a considéré en gros c'est ce que je fais maman Mélanie c'était l'idée là-bas na rosé là-bas na lati je viens de présenter comme maman moi na nanga a considéré l'eau que maman a apprécié c'est ce qui s'est passé avec moi donc na vie là-bas na lati na sali na mon tournage et lelo toza bato toyebi makambo nini elekaka lelo na monde na biso soki oza na elamba te en tout cas un truc pour apparaître ezalaka difficile ezalaka vraiment difficile yebisanga lelo elamba moko ekoteli oyo ya sika ovaki ozotala yango pendant 5 jours pendant bazozango tournage à chaque jour soko olata yango te namoni mama kanisi mwana ye abakiseli ngai eloko moko ya plus oui nalati vraiment en tout cas nalobi mama fo mona ndenge mona kosape ojouer mpe makiase capacité ya mama pécher batalaka yango te mama so aza capable okesa yo livre atali pani ya 100 francs liango j'avais pas besoin nazala namona mama pesingi elamba ya 5 euros ah ye mtanda France poni apesenga ya 1000 euros te bonsoki mama azoyinela ya 5 euros petit moment kopesima bilamba nasui elamba na nga nalati ebi esoki na leki na tournage mama osepela oloba mwana nga lati elamba mama pesaki ye voilà c'est tout ce que je fais
Après, il a fallu que il a fallu que na kabola biloko ya bato na ye kozwa carton appel ya carton ezwaki nga ebandeko na ngai ezwaki nga na novembre nazo na ye kozwa carton na mois de décembre c'était vers la fin mois de décembre vers la fin on est tous comédiens on n'est pas tous comédiens mais bacomédiens basawa mais toza biso tosala mosala na bafestivité tokoza patron na yo moko tu te dis na mipesi repo tokosalaka pa motu bakopesa yo repo je me suis dit bon nazwa un peu de repos je vais répondre na début de l'année nazalaki na activité mo remettre badon nanga na orphelinat et puis kokekomona baveuve mosusu nakaboli biloko ntango nafongoli carton namoni biloko ya motu na motu na motu nabeki baveuve mama nanga aloba mama eza na mama moko akanisi bino aza ndeko na bino veuve akanisi bino atindeli bino poli eza na maboko nanga oza na pake oza na pake na ye baza bamama nanga nasalanga bango émission après que nakutananga bango hors caméra nasalanga bango émission après eya d'autres nabengaka bango mes copines nasalanga bango émission après que mais ya d'autres nasololaka na bango eza entre mwana na bamama na ye alors nabengi bango je me suis dit bon ekozala kitoko mpona nga carton na lekomi après Noël nazwi carton après Noël ekomi déjà bandekala carton après Noël nalobi ekozala kitoko mpona nga na bana na bamama na nga qu'on se retrouve encore tosala neti échange de vœux et puis na remettre bango bakoli na bango mama Mélanie atindaki wana ezalaki lokola on a un échange de vœux puis fêter avec ma maman nouvelle année et puis voilà et quand on a ça là on va alors avec ma maman donc oui dit on est avec maman Mélanie là c'est dans le maman na keta la portefeuille na na fait de l'année Nathalie Bazeux nanga alors on a sepeli Bazeux nanga après eux Bazeux il y a artiste na banda na bango tout ça la échange de vœux je veux en profiter comme ayé na côté après eux je vais en profiter pour je vais en profiter kololana bango toseka tomonani te tout alors mekosolaka ya rencontre wana je vais quand même kopesa bango bakado na bango esalaka échange de vœux comme pays na compte après eux ekosala oke na compte après eux partenaire maman pour fêter ensemble okosi yango na chaîne ah ma fille c'est une bonne idée ok maman au côté je vais les faire comme ça il s'est fait que le 5 mai je devais répondre à mes activités mais le 5 janvier mais le veuve était déjà au courant que Coquette vraiment à la colline à Bissou parce que tu avais acquis la veuve. Elle était au courant que Coquette vraiment à la colline à Bissou. Alors il s'est fait qu'il y a eu empêchement parce que l'état de santé n'a pas vraiment été qui bien les lots qui vont monter la Bissou quelque chose à la Bissou. Après ça, moi qui est vraiment l'obité. Comme moi, je ma casse qui est dans la tournage. Attends, ça, moi qui est vraiment l'obité. Na meli na ngelo roman ça m'a fait na keboye na sali boye. C'est ce que je fais. Alors je fais dire ma casse ça dans mes cas na que j'ai répondu na activité là-bas. Au final, il y a d'autres veuves et puis voilà, na bengi ba veuve mosusu. Il s'est fait que le 5 j'ai repris ma camouflage Nazaraki Nango, tant pétac, et puis ça qui m'a été permettait vraiment que na remettre ma veuve au boulot na bango. Alors on a bien dit ma veuve. J'ai commencé d'abord par appeler maman Mélanie. Allô maman, j'ai repris mes activités. Allô maman,
J'ai compris que au pays dans ma veuve, les sous tout pour rassembler vraiment le sec et vous permettre vraiment que faute de moyens aussi parce que n'a qui déjà na robinisa chapeau na on a pesé par rapport à la santé n'a pas déranger déjà depuis chapeau alors na lobi maman na koluka moyen moko poli et atteindre bateau ça reste sûr que poli et atteindre bateau mais de là on a bimisa lisusu na bana na bango to ça neti mo fait pied et si ma lisusu ça va plus permettre maman lobi na ma ok d'accord pour contacter bateau oui na contacter bateau. J'ai commencé par contacter ma maman Mado. Maman Mado Mandolina. Elle m'a dit par contacter maman Mado. Moi, les colis que je devais vous remettre, il fallait que ça la moelle au bout de ça m'a donné. Moi, ils avaient alors. Na kosala makasi Équateur et bino kaka mikolo. Dans ce qui ça va vous trouver eh pour la tité na Noël et pour récupérer colis après Noël. Pour la tité na bonne année à tous c'est les scènes. Mais du coup, vous avez d'abord là, tu as pas tout. Tu sais, des fois, tu as là, tu as beaucoup de après, il y a un qui pas venu au calme. Et ça m'a donné 5. Et l'occasion, il s'est là qui tout est société, vu moi m'empêche, non? D'ailleurs, on a vu maman, Nazaki empêché. Maman m'a dit, je vais vous rappeler ton nom. On a appliqué quand même pour la colline ailleurs. Pour le petit, il avait mis ma maman. Et pour ça, après ça, j'ai appelé maman Yvette qui est la veuve à papa Koudouéli. J'ai appelé maman Dassiva qui est la veuve à papa Dissalambomba. N'a pas maman Mandolina, n'a pas en tout cas le veuve. J'ai appelé maman Charlie qui est la veuve à papa chef. Malgré que nous avons exactement pas si il y a maman Charlie, maman Rose, la veuve à papa Doudou, nous avons exactement pas si. Mais na bengi bango na saki fo na bango ba lobi na koya kotika j'ai appelé maman Yvette na lobi yo za mo musika mais permettre que badi ko baza pembeni nanga ba do avant yo na ba koli wana il y avait koli ya oui le et puis on fait une la paix on fait maman yo wato parmi bateau na saki na mission après parce que ba koli za ba ko za ba mission la fille Colline a été déposée chez la veuve de qui est maman Gisèle. La PCI est Colline. Et voilà. Donc, on dit photo de maman Gisèle. Vous dites maman Mélanie. Maman Gisèle a salé maman Mélanie. Voice, maman Mélanie, merci. La fille Colline en là et tout. Je vais vous montrer la photo. Je peux peut-être envoyer des voices. Je ne sais pas si vous pouvez dire ça. Alors, maman Mélanie, na fui koli nanga, na fui photo na titi. Aussi koli et puis na kati ya carton aux qui on prend, na fui sac à main. La vidéo on a pris en fait na fui sac à main. Il m'a plu, c'était des sacs. Na pesi maman Gisèle. Il a dit que les maman Mélanie parce que vidéo pour y tout la fui sac à main na c'est aussi. Et puis tout ça il faut comme ça. Après na yo pas maman de la paix. Mais c'est maman de la paix. Colline a eu un petit peu de la diétine à tournage parce que là, on a déposé Colline a eu. Maman de la paix a sali, maman de l'anniversaire, Colline n'est pas coquette et tout. Maman Mélanie a dit, il n'y a pas de quoi. Maman Mélanie a eu au béga. Maman Mélanie, parce que maman de la paix. Ah, merci. Moi, la maman a fait ça, elle n'a pas parlé. Mais tu fais comment pour comme il avait vu? Ah, on va tout dans là. Ils ont ça dans la salle après eux. Côté Mananga, je l'ai fait parce que dans mon amour, ils ont vocation Nanga. Ils ont appel Nanga. N'a pas mis pour servir. N'a tout ça pour rendre service. N'a pas dit qu'à la colocate, n'a eu ça pour pardon, si la main et l'eau pour servir ma peuple. Non. Naza mwana soki na moni place moko na kosunga maman no pasi ya komi kosunga maman ko papa tikaki na kosala ya alors mais si maman Mélanie va non maman il y a pas de quoi nazo kuna na mais maman ko ba komi na maman et kosala après maman de la paix en tout cas santé na ma et comment qu'il faut déranger en mi musala fallait nazo Mélanie nazaki vraiment la santé bande ko répondre sur penza. Les autres peut-être diront,
kokende tomoni yo na batournage lelo ndenge toza boye toloba yango tokoma kotravaille na taux du jour, c'est-à-dire moto azotourne presque tout le temps azokotisa mwanda parce que aye awa zwi aye awa zwi aye awa zwi mais ntango kopandi esika moko ozokotisa te tu ne fais que kobimisa na bahôpitaux na biso ya lelo ntango ozoluka ozala moto ozala en très bon état de santé, en tout cas tu dois payer les prix naza malade donc ntango santé répondre mwanda motike na je suis encore malade. Je me suis dit, il y a un vent, Nazana, bateau et batala kanga, Nazana bandeko, Nazana oyo azana maman, azana famille. Alors, on a beaucoup de samité, pour éclaircir ma oyo balanda kanga, je dois essayer d'expliquer le fait. Mais je vous dis que je suis encore malade, pas totalement rétabli. Naza vraiment rétabli promptement et. Mais le coup la force c'est ça. Quand on est dans la force, il y a pour les la caméra pour tourner, pour avoir ne plus que quelque chose pour permettre la somme qui si na bambongo na zo bibisa, na ba scanner na zo kotaka, na ba hôpital na zo kende les cas songa en makasi wana pe yango na fait le nom pour expliquer. Nathalie nzoto ekomo déranger na lobi non mutu nyonso na nkolo bango ne bade so bakoteli eloko asika motema lobi bamama nanga boye baza leste baza beto bamona eloko oyo basileli bango na bandi kobenga mama mado mandolina parce que tobengaki mandolina mandolina en tout cas naza na moyen ya koya kotika bakoli te wana eloko wana ezosama na mois de janvier moyen na ye kotika vraiment biloko eza lisusu te parce que naza na makambo ebele ya kosala maladi nga naza nango je ne peux pas montrer à tout le monde que nazobela boye nazosala boye nazozongisa boye yora tel oyo ya kondima nga yora tel oyo ya kondima te mais okoexpose ta de santé nanga mpo motu nyonso te mama naza maladi en tout cas naza bien te tant ils ont empêché ils ont permettre de plutôt excusez-moi est-ce qu'il y a moyen mutu na mutu azwa biloko na ye koketi biloko eza wapi mabi te biloko eza na Kasavubu na venu aussi nakozwa mo facilement mabi maman okozwa mo facilement ata naza te il suffit obenganga koketi na kezwa biloko nakosala signe kuna ozwa biloko na yo nazwa mokolinga mama ta sikoyo babenganga kaka moi mon problème ezaka nazwa preuve ke mutu tel azwi koli na ye en tout cas nasali effort nabengi baveuve mosusu nayebisi bango likambo wana ok d'accord tokoleka natie nzambe nanga témoin mpe baleka lisu te nazo appel à veuve te après il y a eu maman Mélanie abengi nga mais comment ça se passe comment avec le veuve en tout cas maman nazendi baveuve namoni bango babengi kate mais active to meka kobenga bango bikokobenga na bandeli kobenga baveuve akoketengabi mama eza na Kasavubu okende bo récupérer biloko nga ekopermettre nga lisusu te mais dans l'autre temps soki esengi nakende place moko ou deux je peux tourner na semaine na tourner 2 fois et puis je reste à la maison naza na bandeko bakomaka naza na bandeko baprogramme nga na tournage après les 5 en tout cas na longola ya tournage ya moto nyonso oyo kutu bamoni nga na 2 pièces je crois basilika makasi to bamoni na 2 tournage makokolo kuli ba tournage na biso nyonso mais comment tourner il devait avoir un truc quelque chose qu'on a aucun petit ça fait on va dans les lois tu as des milliards pour bimisa tu otika la par terre tu vas te retrouver avec le côté surtout un problème à santé alors nayebisi nabengi bango nabengi pa mama mandolina mama tala oyo kozwa biloko na bino koki tokolenga olobaki Kasavubu tala okende moment nyonso bokende to nyonso bokende mais nga nazwaka approche ke bozwi biloko bakobenga nga bapermettre bango bapesa biloko bino d'accord soki naleki te na otinda mwana j'ai appelé maman Yvette nabeka maman ya papa Moumeri maman Yvette abi combien en tout cas je suis loin nayebi ke yo jour nyonso kozwaka ton oyo otiki
nabengi baveuve mosusu koke tokoleka bamama bato basikakoi jepepa koloba bamama bato basalaki soki ndenge peut-être mama nzoto mpe koki odérange soki bakutu jeune edérange ma mosusu bazoi ntango leka te. Après j'ai reçu l'appel de Maman Mado. Après temps moko Maman Mado bengi ngai sina kokiti babengi nga pa mama moko azala poto alobi atindeli nga biloko epa na yo naki ekozwa bape Mama Mado kaka mama wana oyo atindeli biloko asika eza te kaka mama wana atindaki biloko yango yango kaka eza oyo ifoya orécupere kaka yango abimi mama kaka yango tonseka nakoya ozo. Ok d'accord problème nakoki kozwa bapela babilo koki tufele toya kozwa biloko kokinga bite kaka biloko kaka wonde me bokoya kozwa mokoni on va passer tokoya kozwa maman Mélanie yobenga peut-être ça se passe comment avec les deux nabi non maman babengi nga balobi que otindi biloko mosusu ndenge nazaka na bakoli na bango wana maman Mélanie esinga excuse te nga nayebisi bango nga na émission na nga tosali émission tosikisi pour éviter pesa ivengo na nayebisi bango mama Mélanie a relevé les numéros ndenge à chaque fois nayebisi bango que baya kozwa biloko oyo walaka mabi nde bazobenga nde biloko ata biloko asika mabi te kaka wana remettre bango ok mais lukada veuve moko comme yo moyo ezopermettre te lukada veuve moko ayazela baninga akambo nabisaki bien téléphone na place na besaka naye kobenga mama malomani allo mama tala venir récupérer mais mama Mélanie oui esenga na ya kozwa mabi ok ya kozwa ngo kokakolela baninga ezangolo ti komozala na réunion na bino ok d'accord si ya pas moyen na otinda mwana oyo navandi na zeliba ya batinda mwana namoni te en tout cas place nyonso natinda bango place natinda bango récupérer biloko namoni appel monte batekinga ke merde eza boye bato bako récupérer biloko etu namoni après il y aura maman Mélanie qui va m'appeler on a envoyé ça que non pour que tout le monde a sa peur ça moi na nayebi oke mwana ngai bozo kokoza age j'ai 9 enfants na pesi biloko bango mpe baba pesa bango biloko na bango nalobi maman nasoli na mama Mado kaka ndenge olobaki alobi akoya kozwa mpo akabolela bandima nyonso akabolela bandima nyonso me mama Mado na ye te ok mama olobaki mama Mado aye te okitiki mama Mado aye pesa ye carton ya biloko nyonso natikaki eza carton monene pesa ye biloko nyonso nayebisi ye ngalobi mama Mélanie biloko wana eza na carton te parce que olobaki nanga basola carton kabola zwa biloko baveuve ti apart na moto akoya korécupérer et puis le reste pesa baorphelin mosusu na baveuve c'est ce que je fais place mpe nakaboli biloko napandi carton eza ndako ya bato nakokotika carton wana te mais le reste des affaires à part barobo nga na sekele nango le reste des affaires napesi déjà na orphelinat ezoleka na chaîne nanga combien le 31 décembre napesaki déjà eza na biloko mosusu nga nasambelaka nakendaka église alors l'église nanga mpe so namona baoyo baza en manque en tout cas nakopesa eza likambolinga te eza likambola moto atiki jérémi mama biloko wana asinaka te biloko wana etikali biloko ya baveuve oyo fo baya kozwa d'accord ozobenga bobaya lelo nde nazwi apela mwasi ya papa chef ok mama Mélanie mokolo mosusu nazwi apela mama mwasi ya papa dudu esi mama mama biloko na bino eza jour nyonso koloko yo ozwa biloko nga nde ezopermetre na susu te naya kotika ndenge kaka tosolola eye kosala ke mama Mado mokonzi abenginga oketi mama Mélanie obina kozwa carton ya biloko epana mais sinon mama Mado carton eza lisusu te biloko wana eza na bapake eza sak moko nakoti biloko na bino nyonso baveuve na plati non kokete eza carton mabi mama Mado ngai motu natravaille na mama Mélanie tikanga na explike yo mama Mado nalobi ngai natravaille na mama Mélanie biloko wana esu na carton te mama Mélanie obaki na ngai na pandi non eza na carton parce que asali na biso groupe WhatsApp toza na kati jete surpris
toza na kati alobiki eza carton ya monene nga bino mama na travail na bamelani eza carton te eza nani biloko ya bino baveuve eza mama madobina moke respect eleki o eleki eyokosaki mama milani baveuve bakomobiyanga mama po sélectionner motu moko à la fin okomi kotele nde moto ya kobima alobi nanga koki basélectionne nga mpona ya kozwa biloko lopana yo bata koko nazoyeba te finalement nani okozwa biloko mpana nga mama melani aye kobenganga na telefone ayebisinga naza mama naza veuve naza na bana neuf pesa baveuve biloko na bango bime mama nazoyeba te même message yango tozonga pa napesa nani biloko juste mais mpe bokoapparaître moto liboso azokakolela banini ok d'accord problème te koko aye kobenganga lifukokete nde tokoki tozala kuku whatsapp na mama melani asala kuku whatsapp ndenge ezala kuku whatsapp mama melani vraiment koko aza consciente et témoin mama melani alobi baveuve nyonso fo base souleve contre ye balela badéclare biloko na bango oyo nabina koko tu es sûr abi oui baveuve kutu bayeki contactenga babi koko lokwa yo oloba mingi iyo tiaka moto ke otiaka oketi moto opesa mabiteko etosola bien tosali nde baémission asololi nanga bien nabenga yo nalobana yo yango nabengi yo nabina kokokoko asuka bolimisanga nayoka ikumwa kana namina kokokolisango nayebi biloko ya bato biloko eza kuna tala nakoketulango nasenga maison biloko ezali okoyaka lobi orécupere biloko koketi na oya lobi basenga adresse na vie adresse na vie adresse na renouvela adresse kutu pa ya mama mandolina pendant ke napesa déjà mama melani adresse mama melani mama oza mama ngala za mwana est ce que otiki baveuve bazwa biloko bazwi biloko na bango bayebisi oke eza te bayeki epa nanga kozwa biloko balobi oke eza te est ce que makambo lobai nanga nasala nasali te pourko permettre bamama wana basesuleve kokomila est ce que nga nalobaki naokoza biloko ya baveuve olatanga bino mama est ce que nekokoaa oyo biloko nasala yango nasala na pandi carton de tout na les enregistrements na pandi carton il fallait na enregistrer parce que nakomi ako se sentir déjà ekomi makambo mosusu nayebisi yenga alobi mama nasaki te koloba excusez-moi mwana ma parti wana nde j'ai pas compris ok mabi nasi apesaki adresse epai ya mama mandolina aleka baya kozwa biloko koko aye kobenga mama na tongo oke tipesa na adresse nanga koko nasina kobenga adresse oke nakekekebo navandi bon je suis passé devant vous juste pour vous dire que biloko ya veuve moko te na nsima parce que ezaki biloko na nga te eza biloko ya veuve moko te na nsima ndenge ya ndenge ezala soki peut-être mama melani akoki koconfondre entre biloko alobaki na nga naponaki wana peut-être ya na oyo akozaki na sachet ya veuve moko je ne sais pas lenga nazaki oyo nakoki kozwa donc au reste naza mutu oyo lelo naza touché je suis taxée de voleuse je suis taxée de envoiement je suis taxée de nyonso oyo nakoki ozala taxé pendant que eloko wana je travaille avec bato ebele oyo moko taxeelela ekokota soki eloko ya motu boye eza na bato à travers émission na bafuteli bamama mosu bandako basololi na bamama batisi maboko basengi bamerci lelo naye koyeba elamba naza mama na nsima na nga naza na bana oyo baza baorphelin oyo baza moins de 30 te baza plus na nsima na nga naza na groupe bana na nga babengaka mama na ndako na nga j'ai des responsabilités naza mwana oyo naza na bamama
oyo bakoki kozala touche lokola mama po azotalanga akoki olala lamuki na ntongo bapiblie mwana moyibi. Naza na belle famille oyo bakoki otala lobi to lobi okuna. On a choisi cette femme pour éduquer nos enfants. YouTube a éternité, avant qu'elle a changé de jeu. Il y aura mes enfants et mes petits-enfants. Un jour, on a taxé notre mémé de voleuse. Parce que je devais éclaircir. On a montré soit à la Kanga, ou à soit exemple pas là-bas, ou à considérer là, ou à considérer la Kanga, ou monter mané tout ça qui n'a pas cambo, alimisa. Nous a pas battu. Alimisa. Peut-être qu'il pouvait y avoir un malentendu. On arrête à moment pour que nous fait pour bimisa, pour faire ça maman qui loco. Bon limisa. Mais n'a profité de l'éducation là-bas. Il y a là de la simba. Pour mes enfants, oh bafingani bana moyibi. Pardonnez. À tous mes collègues. On a si marre avec une moyibi. Quand bibi notre boza bato. Bolimis. Maman na ba fingi on avait jamais accepté ce que nous a théâtre il bosse à ça la femme pour ma place une salle mais à cause de nous parce que nous avons fait une famille en Libye vous l'avez accepté mais merci parce que vous voyez qui je suis. Pour l'église Nanga, on a traité mon pasteur en cadeau à Moïbi pour ma belle famille. Heureusement, je sais que je ne peux pas être aimé de tout le monde. Mais quand on a merci à ceux qui me soutiennent déjà. Merci à ma soeur Nanga qui m'ont soutenu du pays qui ont. Merci à ma famille, on va aider qu'on peut éduquer par la maman. Merci la vie. Merci pour la maman Mélanie. Merci beaucoup, non, maman Mélanie. Alors en fait c'est le moment, hein. C'est le moment. Alors, Coquette, le temps c'est le saisir, je dois prendre la parole. Je dois prendre la parole, Coquette, le temps c'est le saisir. Bah comprenez son émotion, hein. Vous voyez que c'est le que normal, bravo! Bravo l'artiste! Bravo l'artiste! Bravo! Merci Innocent. Merci déjà Merci Innocent. Merci. Merci toi. Alors, c'est le moment. Elle a tout dit, il n'y a pas de question. Ton dignité, ton dignité. Mais ah là, la preuve elle est là. Alors peut-être l'ancien ça va coller tout et pas et puis tout D'accord. Il y avait oui en fait.
Tanyo la kisi biso côté hein. Alors, Orpheline Moko, en tout cas, je cite bien. Orpheline qui a émission après eux. À part Orphelin. Mais bon, va taper qui m'a. Papa, sans souci, s'il vous plaît. Papa Doudou Mafoua. Papa Moundoueri. Papa Pardon. Alors, artiste, téléphone. C'est la conclusion. Comme ça, alors, il y a une offre. Son père, téléphone. Son père, téléphone est calé. Bon fâché. Quelque chose à lui. On a des côtés. Je ne peux pas les dire ici. Donc, biloko ya nguyo, bolimbisa na mutu nyonso ya kimisa. Il y avait aussi des preuves, je ne peux pas les condamner. Je ne peux pas être taxé de Moïse parce que en tout cas, nous avons fait la bêtise. Mais je dirais, dans 24 heures, les mamans, dans un atteint où tu es au Tiganabilo. Dans tout le monde. Dans mon cabaret, la bombe. Il y a regardé un peu. Et si ça lui fait pas beaucoup de choses, les bambamons est belé. Kananga, les élites, ils vont passer. Oya Ouswango, na tiki nanga 24 heures. Sinon, ils ont la charge na ma. Ils ont l'agence. Ils ont l'agence. Maman Mélanie a pas de l'image. Amen. Baba, artiste égalé aussi. Mais ma zone va la connaître contre ça, on va aller au